basoda baviolaki ngai. Basoda ya colonel Olivier. Na vendredi le 14 awiti nkolo na mama na nga konika mingwele na zambonga kosala examen d'etat. Toye tokoma botini tomoni mama oyo awiti na zamba akotama ntsele azali koya azolela. Totunie mama ozolela nini? Abi basoda baza na nzela abotoli nga velo na ngai na biloko na ngai nyonso nakutaki nango bilanga mpe basali nga violence baviole ngai. Totunie baza abi baza na nzela biso toye totiki botini tokoma na nzela tomoni mwasi moko awuti kota boponga kuna na velo. Totunie basoda baza na nzela abi te eza ata na soda moko te na nzela kuna. Biso mpe toye tokoma na gare totali tous les 4 coins tomona ata mutu moko te toleki na biso. Topesi yango mokongo tokoma liboso toyoki moto moko azoya mbangu na nsima na biso azoloba na Swahili. Tozongisa miso nsima boye tomoni soda abimi na mbeli na bilamba na ye nyonso ateni na ye nyonso soda na ye na mundoki na ye na maboko. Abimeli biso na nsima aleki liboso na biso abiyo bosonga na nsima. Tokende osala kuna na bizonga nsima bando bambela mbeli na nzoto biso mpe tozongi tokoma na gare abibotika biloko na bino na mabele. Ngape na longoli kantini natika yango na mabele. Alongole ekolo azwi ekolo wana na mbongo nyonso nakutaki konyika bingwele abwaki yango. Azwi biloko na nyonso abwaki abio lala na mabele. Afani mabola na se na pesi pardon abino ndima pardon na yote. Lelo mokola vendredi le 14 ezalaki mokola liwa na yo lelo gokufa. Abengani ba mama nanga alobi bolongwa songi na moni bina bosala ata 3 minutes awa nakoboma bino na masasi. Mama pe bayoki bomo bango pe bakei epa memi ngai ti na nzela bongende. Koma na katikati ya nzela abikota na zamba nga na boyi abande obeta mbeli na nzoto bande obambela mbeli. Nazoloba nazo boya abeninga ti na zamba. Koma kuna biyo telema wana nga pe na telemi longola bilamba na yo ngana boyi kolongola. Nazoloba na longola zo boya ozolakisa iteti na na ngai ngabe na lobi na kolongola na ngate atomboli ngai abami nga na mabele alongoli nga bilamba na makasi abande oviole ngai. Azo viole nga pe nazolela asilisa ko viole abizela na boma yo okufa. Lata bilamba na bina olata te lata yango na olata te zana boma nga pe na yo kibomo na lati bilamba abizana kata okingo okufa na yo ka lelo. Asimi mbeli na loboko asimi nga na kingo azwi mbeli aptia nga mbeli na kingo akata nga kingo nga pe na tie loboko mbele ki okweya place mosusu. Epa yoki bomo wana akangi miso nga pe na moni ndenge akangi miso na kimi. Amona nga na kimi ati mbeli wana etikali wana alaninga mbangu na balabala. Okomi na balabala atenga mundongi na monoko abio soko omeki koloba ata moke na koboma yo kokufa. Tomoni jipi moko basoda euta yumbi basoda baza na yumbi bauti bongende bakoma ozonga. Baboyi na bango kotelema bazomona nga nazolela boye baboyi kotelema betika maboko champion baleki na bango bakei. Wana babengi champion nani oyo aviolaki yo? Babengi soda oyo aviolaki nga babengi champion baleki na bango bakei. Soda oyo pa zingai amemi nga ti bongende. Koma bongende azwi ngai akotinga na kati ya ndako abimi libanda azwi fungola akangi nga na ndako kolela nazolela na ba 19h azongi lisusu na ndako afungoli ndako akoti alobi lelo na kolalela yo butu mobimba tongo tsa soki tongo etani so namoni na boma yo na bomi so nalobi na tika okei. Longola bilamba nga pe na boyi lisusu longola bilamba na boyi naza kolela bizela na longola bilamba na makasi alongoli nga lisusu bilamba na makasi abande oviole nga lisusu azo oviole nga pe nazolela pe manyonso ekatani na kwalela lisusu te mongo nyonso ekauki na ye kokuya evwani na ba 19h epe amona ndenge nakanga mibongo abimi lisusu libanda azwi fungola akangi akei na ye. Soda moko azalaki libanda na biso mwana oyo alelaki ati kolela nini
nafani na bongo ti na ba 2h soda oyo aye na se kote komanda na bango aza aye yebisa komanda abio soda moko akenda kozwa mwana mwasi na nzela aye na ye akotie na ndako nayebi te so akufi alelaki ati kolela eza soda wana bomi akufi. Komanda bazwi basoda misato na mwasi na ye na mwasi ya soda mosusu wana baye koma mboye ndako ekangami na fungola moto na kati yo kangi fungola libanda bazwi fungola wana babonzi yango bakoti na ndako nsima boye na kangami balobi na soda wana nani moto akenda kozwa mwana oyo abingai okenda kozwa yo wapi na nzela osala ye nini bazwi soda wana babeti ye bakangi ye basinga basimbi ndenge basimbi partout nazoningana te makolo nyonso ekangami na maboko moya kosala lisusu eza te. Mwasi ya komanda azwi ngai atubinga mino nayoki pasi na bando lela nao naleli komanda wana afandisi nga nakoka kofanda na te atemisi nga na bino koka kotelema te atuni nga oyebi nga nabi oyebi nga kombo na ona napesi kombo na ngai abi okoma ndenge nini betelanga lisolo nga mpe nabetie lisolo atuni ngai mbeli wana etikalaki na zamba nabi mbeli wana etikalaki amizela lobi tokende kozwa biloko wana aye na ngati place afanda na se apesi nga mbeto nalali tongo eta na yo olamusanga abi ozoyoka nini nabi nazoyoka bolemu na nzoto pasi apesi nga ti nakoki na komela te basomika te bapesi nokoka kolia te naza kolela namoni mpe mama na nga azoya azolela nga mpe namoni mama na bando olela bango balobi na mama tika kolela soki ozolela bongo ozopesa motema na ye pasi mama mpe atiki kolela abi tokende na zamba tokende kotala place wana mpo biso tondimaki likambo wana eza likambo ya verite ebongi tomona na miso tomona mpe bisika wana ndenge amemaki yo na mbeli wana oyo olobi etikalaki na zamba peti basoda minei na mama na ngai na soda wana na ngai tokei koma kuna nakoti na bango na nzela place amemaki ngai ndenge abendaki ngai nalagisi bango koma kuna toki omona mbeli wana na mabele bango bazwi mbeli wana basimbi yango mama alobi opesa mbeli wana bango babi te topesa mbeli wana te tozwi yango bazwi mbeli wana toye tobima na balabala balobi tokende otala ekolo oyo abwakaki na. Les camions mettent environ un mois pour relier Goma à Kisangani. Sur la Nationale 4, les rois de la piste sont les motards. Ils sont les seuls à faire ce trajet en une semaine. Seulement, ils ne transportent pas grand-chose. Et mieux vaut ne rien leur donner de fragile. Regardez comme on arrive à porter 300 kilos. Le Butembo à ici, je suis tombé 120 fois. 120 attends. Le motard est obligé de s'asseoir sur le réservoir. Ces pilotes voyagent toujours en groupe. L'entraide est vitale pour eux. Ce n'est pas très profond. Les motos vont passer. Ce camion est le premier d'une longue file. Et elle est impressionnante. Elle s'étend sur 2 km. 400 camions minimum sont stationnés sur le bas-côté dans les deux sens du trajet.
sommes au kilomètre 320, entre les villes de Nyanya et Bafoussende. Nos motocyclistes sont les seuls à passer l'immense bourbier sans encombre. Cette fois-ci, les camions sont bloqués depuis plus d'une semaine et personne ne leur vient en aide. Vous voyez ce trou? L'eau qui s'y trouve remonte du sous-sol. Plus personne ne peut passer. Les commerçants craignent pour leurs marchandises. Avec l'humidité, les denrées pourrissent rapidement dans les camions. Il y a l'haricot, il y a des oignons. On jette ça, c'est manque à gagner. Alors, on ne voit même pas un effort de la part des autorités. Cette route n'a jamais été réhabilitée. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant ce temps, nous, on ne travaille pas. On se fait rançonner par les militaires, par la police, par tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment expliquer que dans les pays voisins, on peut faire 800 ou 1000 km en 2 jours, et nous, au Congo, soi-disant un pays riche, là où les provinces regorgent d'or et de diamants, on nous laisse crever sur la route? Regardez toute cette population coincée ici. Regardez comment on vit. Regardez. Les damnés de la route sont livrés à eux-mêmes. Pour faire des braises sur du charbon humide, rien ne vaut le souffle du pot d'échappement. J'ai souffert beaucoup. Sans eau, ils n'ont d'autre choix que de remplir leur bidon à la rivière. Je voudrais que le gouvernement s'occupe de cette route. C'est la route qui fait nourrir la population de la province orientale. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Ces camions et voitures embourbées sont à l'image de l'économie du pays, engluée par son réseau routier à l'abandon. Yonza